bino balingi ya Maïdjane Bololé bo s'abonner massivement na Congo Cool TV. Mpa Congo Cool TV yangonde makambo bokozwa babiloko ya moto ya Maïdjane Bololé. Mpa fi masika ejo banda na Congo Cool TV yangonde makambo. Congo Cool TV télévision ya biso nyonso. Congo Cool TV qui t'a compéré. Eh barubi tuye na nini? Tuye na Congo Cool TV. Congo Cool TV makambo nyonso eza cool. Théâtre ya cool, musique ya cool, bemika ya cool. Mbote bande ko balandi ya Congo Cool TV bafani nyonso obalandaka nga moko na bino babi fio ayebi koloba fio azala fille la plus tendre Charlie Tupamba autrement dit la Marcelo 3 matchs ba beta meya la kana 3 na pona kokanga sans oublier latéral gauche babi wana vraiment oye la rabino ba mission obo sepela nango ba mission oyo sala rabino bien na Congo Cool po baba ki biso to ra bateau to pesa bilengi babi wana vraiment na bosanité on a so les cas déjà na pesa mbote nanga na mon papa mon boss parce que babi to bandaka na ye pour yende makambo yende solution babi yaza nyonso papa papi de tiene babi autrement dit fumuntaku motema ya mimi matondo bambote bele bisu kozali na bosanité na pesa mbote nanga na concert nanga o nazane pembeni Falon Bolumbu boka makombote moi ça pembe bambote bele bisu kozali sans oublier Arnaud Kiala balobi yende penda tongo mona Charlie mo bilengi mo mafuta mo nini babezaka Arnaud Kiala plutôt giga babi 500 giga yende makambo on a eu vraiment les lots bana poto ba fan nyonso to bolinga de partout bana Congo bana Afrique partout on a eu vraiment le ko betem no lisolo ezaka ke bolingo ezani babi biloka bobe sanga mobile gida sika babi bo supporter nga kaboule. Tu sais dans l'amour moi s'il faut y ba kozala na bolingo moi ça za lokwa na loba nyonso je crois bien boyebi moi ça lokwa sodati et puis mon bolingo et ça fait qui sodati et ça que non papa na maman na kata ndaku bokoma lokwa ba soda na kata ndaku non tu sais place au bolingo ezali yana ba façon mombe. Pourquoi on dit que non bolingo bomaka? Pour moi j'accepte que bolingo bomaka parce que ça batumso no balingati. Mais papa je te dis maman, les lots vraiment sur 8 ans. Yo linga muto ozala kana ye pemeni. On lingue vraiment porter en cœur. Mais éviter est-ce que vous avez que bolingo est bon? Non, contredire nga. Numéro na biso ezana bo benga pour que non tout me camper ce que ça va débat. Bolingo est bon te. Bolingo eza tong batumi balé ba ngani photo yeba la ko partager makamba malamu. Donc on est là on est là pas seulement pour l'argent, mais on est là pour bolingo. Ah oui bolingo. Oh tout que non na kata bonzambe te. Faut babi bible c'est biso batumi balé faut basani. Faut pas lingana. Faut to lingana aimons-nous les uns les autres. Mais bolingo ngana lobela. Eza bolingo. Oh ya kata bolingo. Oh epesa kamakambo. Bolingo emema biso na ba chambre. Bolingo emema biso na ba mbetu. Tu comprends? To lo babi po to lo bana biso nyonso. Vous supportez Kabo, bolingo wana esengaka pour que toko matina ba niveau on esenga il faut to lingana. Tous aba hypocrite parce que lolo ba papa ba comme ko choquer tellement biso ba maman mingi. Oh yana ndaka koso bolinga koso je t'aime alobi no ba amour belé mais abîmer que ozwa mususu. Ma maman maman mais ce que tu as mis tout na qu'est-ce qui fait que non lelo ba bolingo tambola sou bien té. Et là, on y est ça bon. Et ça parce que toye ba kozala tena bolingo ou bien ezanini. En fait, moi pour moi na omona eza basi basi pour moi. Eza basi. Moi si ndé a pesa ka vraiment bolingo. Mbala yaka atie je t'aime.
on a tout beau sanaté mobala ya katini je t'aime moi si seconda mema kabolingo wana moi si ndem tasalaka vraiment que non papa vraiment akota na sentiment wana au sala ngona neni ya faut savoir parler tu sais dans l'amour faut savoir prendre le temps yo solana mobali na yo et ça que non bovandi quelque part bozana kaka bobeta masola vita mabe bobeta masola imana bobeta masola renaissance non zala pe wana obetela pe papa masolo mo boy papa tu sais on ça quoi adorer papa na ba voix mo boy boy pe ba voix mo ba voix na ese wana ya kati wana et le voilà ngo ba pala nga varis ba voix mo génique donc ba voix mo boy OK on va tonga yo ka sentir pena que non donc moi si nangako donc na nga dali banda non oui la na zonga parce que na moi si mo elle est tendre elle se parlait donc azwaraton sola nanga mamba bolingo est-ce que azwaraton sola mbalo mamba bolingo parce que toi tu es tout ton duver tu es tout ton série parce que papa yo banzo betele novelas banzo betele non c'est pas ça zo betante o sola pena papa o peut s'appeler papa sentiment donc papa yene boy msasa ki na idée tu comprends azaki na idée que non ndazana fo bo salelo mais tongo yambiye banzo yebisa ye c'est bien yo kumisa mobali na yo eza malamu makasi excusez-moi oyebise que non papa ndozana oh tu dépasses tout le monde donc yo ndependa bona mobali na yo aleki mibali nyonso ozala na bango to bosana te est-ce que yo aura te expliquer papa mamboala est-ce que yo aura te opesa papa bilengi babi bilengi faut moi ça pesa kelengi na kasa bolingo moi c'est fa yebaka kopesa elengi c'est plus important et c'est le mot est important oui papa be fa yebaka mais bisonde to ya kana makambo bisonde vraiment parce que tu vois papa to yebi ke basi ba salaka mibali be ba salaka mais pour to yebi ke lambo kana biso parité zali mais ça ka te que non moi si tellement que salaka au comment trop fatigué non ouais nous okaba carrément mobile là yo non soit capeton au tiki pe mon nom tout na yo tu penses à ton mari ou penser na chérie na yo ou raisonner pe que non est-ce que vous attendre ou raisonner ni non lobela mobile na ngalelo. Oui, ça là que non, et télémisa mobile n'a pas biloko ya nzoto. Mobile penda vandi boy. Oh yo ka maman. Donc biloko nzoto pe télémiko, azi pe bana longoli, utikali pe bino mbale concentré. Non mon mari je t'aime, tu sais. Oh, tu sais vraiment, je sais pas chérie. Donc tu dépasses tout le monde. Mibali nyonso na mona bakokani na yote. Donc yo ne pena mobali. Donc chérie, donc parole d'amour, tu vois. Moi si vous allez na ba parole à bolingo. Vous allez ma parole à bolingo. Faut y baka tout mais mara vraiment bolingo la biso bolingo na ouais ça la ke boti sa biso bana. Pour ezanga te que non to bota kana bo soda to vivre kana bo soda non bolingo pe ça la bien. Ezanga mo bo pe non to longola ba stress, to longola ba nini parce que papa uti musala il est fatigué. Yo pas uti musala tu es fatigué. Beaucoup tani moi ba bozu moi temps moi tant papa je m'abats yo je m'abats je m'attends au lier ou quelque part ça va sombrete ou peut quelque part aussi peut me pépé boloba ni peut maloba malamu bo beti ndambu ya bana ndambu ba bolingo na bino que ce soit niveau que ce soit ba âge bo komi faut vous aura temps yo sola masola bolingo et ça là bien tu sais moi Charlie j'aime l'amour moi pour moi l'amour c'est le plus important ngakolanga ngapenda nde na abo mobalo kozo na ngatanto betela masolo jogoana onati vous aura temps babi ba divers ezala na bolingo on ne refuse pas n'habite son okosa papa nange varis n'habite son okosa ba divers ezala na bolingo mais toujours apeta on beta pe masolo vie na biso to raisonna pe banzela to uti babi bolingo biso bolingo sikande sala kati au senti mobile olinga moi na yaka pena na ba parole mo boy n'habite le changer nango le comme ka allo ozab na sepe na ozab to kuteni kamba mona bamba moto bandi te nga folo balanga je t'aime
Babi c'est l'homme boy. Et ça sont mutalobi nanga que non bébé je t'aime. Na mona loko na komi na paradis. Sans vous mentir. J'aime vraiment ces mots je t'aime. Et ça l'a bien moko a écrati sangai. Dona yo kango bien mbala sanga kelinganga. Tu vois, ba biso ke balinga ko ça la bien. So ki ta place mo be ba lingo te ba yina yo. Ça la moté ma passe. Mais la personne où yo lingaka. La personne où yo porte un cœur. A rappelé la coca que non mon amour, tu sais je t'aime. Ah non non non, ça me flattait. Natala vraiment flatté. Donc et ça l'a vraiment tellement bien. Ah yo de yo le bakake. To e ba mpe bolingo. Te ba bolingo. Ça to y ba ka vraiment bolinga. To zo ka vraiment temps ya ofanda pe yo beta masola bolingo. Na papa, on zo temps na maman. Quand ni na loba be na loba ka te pour na biso baba pour na ba marié. Non, et nous aussi les célibataires. Parce que babi tant on flotter mobile les gens babilo mobile ouais ba ki moi sinanga. Ah na ba tout le qualité hein babi moi si faut na qualité nyonso oyebi mbetu oyebi kolamba oyebi nyonso pour moi eloko vraiment simba bolingo za mbetu là vraiment la prochaine émission to le bela sur mbetu et puis to rekende vraiment to l'axa comment moi ça tendra mbetu comment moi si bon sac à chambre et puis to parler sur ça parce que mbetu pende c'est loko simba bolingo. Babi papa so si retrouver te ngo ke libanda luka 4 5 mais papa penda so kaya ka penda bakuti mama na ye ana bilenge mama no kewa bakanga misi atikali ya komiko sa te atikali donc to e ba vraiment to e ba vraiment kolinga to e ba vraiment kozwa temps ya ko chérir mobali obeta masola bolingo ozwa temps e samba no kolinga ki ça la bien makasi ça fait vraiment du bien et puis il flataka vraiment mibali il flataka vraiment biso basi babi bilengi la biso zala non kana tamu ko babi télé c'est ngonga babi TV ngonga et le balango Arnaud qui a la babi TV za ngonga donc le ba kam qui pour que moi ba conseil muke ka que ça juste ba conseil topé saka pour que na oba yebité ba me qu'on peut ko changer toye ba ke bino basi bokomi trop occupé donc je suis fatiguée, j'ai beaucoup travaillé, non c'est pas ça et puis ba mibali peka bongo to zo raton yo bolingo to zo vraiment temps to raisonnaka le premier jour na loba na bébé na nga je t'aime le premier jour na lingaka yo je ne sais pas il y a des gens au bazar ba façon na ba lingaka mais il y a aussi des gens ba yebi bolingo o penda ke non so aza pembe no craquer babi moi si faut la moi si faut pesa ke lengi yo moi so zala nani soda to nini te bolingo ki soda te e ki kache et qui cache et ça vraiment tous aura vraiment temps et mon enfant dit la place moi et mon peut to kimi to kebembe na mai to tala mai to beta masolo et mon to ki to ta nature to beta masolo tu vois ah ça là vraiment bien on a déjà comme na suka comme vraiment na suka émission na de biki bo mo kande na to kati bomini to ka babi Congo mulungele ki fort place vraiment na boka mais na comprendre lelo ba tcheli biso split tendeni gérant habité split et qui a plutôt ni yango tani ngala otoka dans la commune suka vraiment mission nga mbote na la batunyo surtout balinga ngai je crois bien que to komemela rabino kaka mo ba masolo amike mike otobetaka et ça la ka mo lengi et puis ça vraiment sentiment là ba o balinga nga te moi je vous aime nga vraiment ça nga vraiment ce type pambala maxelo babi 3 matchs à beta na linga bino mingi mbote na nga vraiment na bino nyoso mbote na nga na concert na nga na zongeli susu concert na nga bolumbu babi moi ça pembe mbote belé malgré tout que aboyi na ye lelo vraiment c'est un peu triste parce que ça éprouvé à fait là qui est chef de la famille na bango mes condoléances vraiment de la famille mes condoléances à la famille mais c'est vraiment mes condoléances à la famille na bino toujours c'est la kaka programme encore to koya et puis bambote na nga lisusu na
Arnaud Kiala, Babi mon cordon, mon chef, mon réalisateur, Babi Azanio sur Congo Cool TV, Bambo Tebele, autrement dit Giga, 500 Giga, Bambo Tebele, n'a pas si vraiment Bote Nanga, na famille Nanga Mobimba, Nambote Nanga, la Batinio surtout Balinga, Nambote Nanga, la Maman Mimi Matondo, Maman Mimi Matondo, Moté, ma papi de Tiene, elle est à Londres, elle est Tongo. Bon, on va surtout quand il y a 12 heures, il y a déjà sur 4 heures. Donc, on va vraiment te écouter sur la prochaine émission. Ciao!